Boutique bijoux d'or Mosi Elengi. Boutique bijoux d'or Mosi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mosi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mosi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Dans mon tuyau, c'est occasion à Kolanda. Émission dans la Mkola. Les longs de Kolabino à moi si na combo ya bijoux d'or. Les longs maman bijoux d'or na sepeli kaka. Na ya ko souhaiter na nous abonner na ngai ba joyeux Noël parce que la promettait ki bino na ko ya ko souhaiter bino ba joyeux Noël et puis na ya lisusu ko sala nini ko silisa moi émission moko na oti ko sala la bino mikolo yo na lobike to longola ka ba père ya ko sala ba échec. Parce que avec ko banga na sala échec ya ngone zo sala biso ke moyen to sala biloko to zala ngote bo to zala ngo posate parce que to zo ko banga toujours to biso ki to sali yango to ko zala na échec mutu boya sala azwa échec nga personne sali na ozwa échec yango wana na yaki ko sala bino émission na lobaki to longola na ba père ya ko zala ya ko banga ko sala ba échec ikambunyo surtout il faut na ko meka yango avant ko zala père na yango ba meka kaka na talisa ki bino ba exemple belé mama bijou na meka ko sala ba boutique tina lelo na bunda nango donc nazala na père te pour na koloba ki intel wana akendeketa msusu Chine akendeketa msusu Turquie nga kutuna déplacer na mingi te comment na ko sala boutique non nazala père te nazo kendeka kana biloko na ya Allemagne nazo teka ndenge ka na tekaka donc nazala na perte parce que tel azala boutique mais parce que ba tout mingi ba sala ba boutique ba échoua pourquoi ngala ke ko sala non mama bijou a kotisa ka mutu donc koloba ke boutique même si so ke représente à 24 ans oyo to sana expérience ya koteka biloko na biso to tekaka mama bijou azala ki na perte ya ko sala tam susu ba auberge ya ko sala tam susu ba flat ba tout mingi ba sala ba flat ba zo pe ba échec et puis ba concurrence eza makasi. Mais maman bijou do azaki na perte maman bijou do akotisa ki kaka toujours mutu ndenge mo peka na musala ya bilanga eza musala moko facile te eza musala l'équipe misala tout na passe eza pela ba risque ebele okoki kolona pe biloko bandeki ba lie nyoso zupe lo côté mais toza la perte to banga ki ko sala échec te to kotisi kaka mutu soki ko simba soki pese simbi nyoso tozala makanisi ezaka mabongisi ya nzambe mais ngai nazalaka na père na eloko te soki nalingi eloko na kota kaka mbala moko wana to sito leki yango après sikoyo mama bijou na ye to mekala nuko solola to ye bananu to salela nanu temps ba temps parce que ba âge zo pusana eza tozala ba temps lisusu mingi te ya ko bebisa pona makabuta mususu eza nango na tina te après so tolongoli na makambu ya tawana mama bijou na obekana to solola na lisusu mukie lisusu pona makambu etali discipline parce que soki tozangi discipline na misala tozo sala moyen to kende liboso ekozala te mama bijou na yeko to solola lisusu kaka makambu etali persévérance donc na likambo surtout soko lingi yango il faut za na molende au moins eloko na yo ekosimba to ye lisusu ko solola koyeba nani oyo tokoyi kupusa pembeni na biso parce que ezala batu mususu oyo toyaka kupusa ba pembeni na biso bango nde bayaka ko détruire ta mususu ba vie na biso ta mususu misala na biso wana ezali 6e point tokosuka na yango koyeba nini olingi ok koyeba pe lisusu eloko nini olingi soki oyebi eloko oyo olingi te obanda ko tatone oyebe eloko olingi to banda kozala kaka toujours na échec ngale ti eza na mutu nyonso tute na mokili atangama asala ta mosusu rôle 4 biloko 5 biloko biso siko toza nga siko nazalaka na don wana nazalaka so na koti esika nalingaka mingi bopesanga place nazwa place mpo na organisation nazala na ba réunion mingi ba réunion mingi oyo tosalaka na bapoto awa ba place na bandai kozwa so nazwi place ya organisation na kolinga te eloko na biso kende na échec
Naeba organiser biloko. Na ko organiser ta groupe 5 6. Donc nazana don wana na vanda na poto me na organiser ka misala o eza na Congo. Na organiser ka misala o eza na Congo, c'est-à-dire flat na organiser ka donc ba programme na bango surtout c'est moi qui fais ça. Donc nazana don wana ya kosala organisation ya biloko ata nazana biloko 4 5 na kozala na koyeba eloko nini oyo ngai na lingi. Eza ba tumususu ba yeba eloko ba lingi te. Yango nazomona tozo kedeka mingi toujours na ba échec. Yango na to mekala niko solola na tina ya ba point oyo Mama Bijou d'Or atangi. So que s'abonner na Bijou d'Or TV te, Mama Bijou lobi ko keni musika te s'abonner na Bijou d'Or TV, fina croche wala notification. Biloko tout Mama Bijou d'Or abanda kotia et comme la kayo na facilité nyoso. Mama Bijou lobi partager ka ba vidéo, so vous partager ba vidéo de bando pesa mutu, moi esengo na ya na vanda na bebi sakata msutana nga pour na ya ko pesa kabino conseil. Ndenge mo repeli sur vous tia ba j'aime et la kisi ke ba émission dans celle la ka bo sepela nango. Donc commentaire il y a moi bien et aussi la Mama Bijou d'Or bien bando ko pesa nga ba motivation. Tozali na auberge na biso o ezala matonge na Irebu A37. Tozala ka na adresse moko kala mingi te to koma tamsu na des adresses pona bandeko o bazo vanda mingi ba côté kuna ya sele bazo ke tamsu na bilanga la bango na banini to ko présenter bino place na biso tozo sala na muzole, mais ce n'est pas le moment wana ezali nanu surprise wa bengaka ibarashu wana kala mingi te to koma na des adresses, mais pour le moment toza na adresse moko o eza na matonge na Irebu A37. Auberge na biso eza moins cher à partir de $15 au place d'ailleurs ya kolala. Benga Mama Bijou d'Or la numéro wana ozomona. Benga ngai sala réservation à place na yo okoza la journée des sites toza l'appartement ba chambre à $15, toza l'appartement ya ba $30, toza l'appartement ya ba $40, ya ba 35, ya ba chambre à ba 20. Benga ngai ko banga prité soki ozo oye ko umela, en tout cas Mama Bijou sola na bien. Donc, c'est ça, on a vu que l'on comme annonce. Et puis, qu'on peut ça va joyeux Noël. Ceux qui n'ont pas dit que là, on peut ça dans nous joyeux Noël. Na notre frère, na kombo ya Zéphirin Lukoki, avant de dire na mboka Allemagne, va joyeux Noël na yo. Ceux qui n'ont pas ça de sous joyeux Noël, na repé ça na notre frère, na kombo ya JC Singi, na kati ya mboka ya Arène. Na repé ça va joyeux Noël na yo. Ceux qui n'ont pas ça de sous joyeux Noël, na repé ça notre frère na kombo ya Masamba Sanari na kati ya mboka ya Colonne ba joyeux Noël na yo. Ceux qui na repesa lisusu joyeux Noël na repesa joyeux Noël na Juju na mboka ya Eshvaila ba joyeux Noël na yo. Mama Bijou lobi ceux qui na repesa joyeux Noël na repesa lisusu joyeux Noël na nani na kopesa joyeux Noël na mama na biso ça fait longtemps Mama Viviane ba joyeux Noël na yo. Viviane Makeleka ceux qui na repesa lisusu joyeux Noël na repesa joyeux Noël na nani. On appelle ça Joël Noël na Mama Graciana. Mama Graciana na Quadrate ba Joël Noël na yo ma copine. Ceux qui leur appellent ça les Joël Noël, on appelle ça Joël Noël na Mama Jolie na Belgique ba Joël Noël na yo yango yo. Donc ma copine. Ceux qui leur appellent ça les ba Joël Noël, leur appelle ça ba Joël Noël na Mama na biso Maggie na mboka Belgique. En tout cas ba Joël Noël na yo. Ceux qui leur appellent ça Joël Noël, leur appelle ça Joël Noël na groupe langa mobimba oyo il y a les amis de Bijou d'Or TV ba joyeux Noël na bino na ba travailleur na ngai nyonso tout bazo sunganga pa flat na biso kende liboso ba joyeux Noël na bino ceux qui na repesa lisusu joyeux Noël ceux qui na repesa joyeux Noël na nani na repesa joyeux Noël na Mama Silamique na mboka na biso ya nini ya Allemagne na mboka na biso na Colonne Mama Silamique nga benga ka Mama Sila en tout cas ba joyeux Noël na yo na bosa les sous nani en tout cas boza vraiment ebele pour na vidéo kene mulaite nazo linga siko na bandali solo muto ozu ba joyeux Noël te ata na bonne année to ya ko souhaiter yo ba bonne année Mama Bijou lobi boza ebele moya ko tanga ba kombo mingi ezate parce que noki to ko silisa te. En tout cas, bah, joyeux Noël, na bino nyo surtout na linga, bino mingi na porta, bino na kier, bah, bonne nanga, na o na yebite, vous allez toujours, surtout na bato, bah, pesa biso confiance, bah, ça la ke, bah, pesa ba numéro nanga, pa bato ba benganga, po na auberge na biso, ou bah, kende na auberge na biso, Mama Bijou lobi, bah, joyeux Noël na bino, na kozanga lisusu te, po na koya ko souhaiter bino lisusu ba bonne année, donc, et puis koya lisusu ko solola na bino, po na kosala bilan, ya ba vie na biso, ndenge nini totambolaki na totambolaki
parce que vous avez déjà tout tambolé qui en 2024, en 2025 ou bien les bandés ou bien la fin en 2024, maman bijou d'or na ozonga ah to meka ko sala na babila il y a ba vie na biso to meka ko zoba kam na biso au sérieux au monde tout le monde ani loboko nzambe et ozala likolo na biso. Merci beaucoup les sous na bana nanga bo selinga ba cadeau ya kitoko en tout cas bo ndaku nanga bana ba changer biloko presque tout donc ezaki vraiment surprise moko mama bijou na ebaki kutute ki bana ba osala ngelo kwa bongo. En tout cas merci beaucoup na mes enfants mama bijou la portarabino sabino mobulu parce que bino de bozali ba trésor ya vie nanga. Merci na bala nanga na ba cadeau kitoko bo pesinga na jour ya le 24 décembre mama bijou na yebi kutelo na ko lobate ba nanga bo umela mama na bino apporta bino na care. Donc c'est ça. Merci les sous na banane les sous bato benga nga pour pesa nga ba conseil hein sans que tanga ba kombo les anonymes bato benga nga pour pesa nga ba conseil bato ko benga nga peta msipona ko encourage kangai wala totanga ba kombo la bino te bato bongo bazanga raté. Merci les sous na bino. En tout cas vraiment to kende na lisolo na biso mama bijou loboyo ki kombo na yo te tam sous na bonne année na ozanga ko ya ko délicatie yo te parce que ça mabanga et amour pe ezala malamu te. Il faut qu'on remercie akabato yo ba soutenaka misala na biso. To kende na na point na biso moi si ya mosi na biso kombo da e mama Gina na mboka ya Irlande Gina mosi mama bijou lobi ba joyeux Noël na yo na famille mobimba do na bana na ngai bozala toujours dans mon thème. To melana du collagène. To tient du collagène na te avant to beta masolo parce que masolo oyo ndé a mozo sala ezo participer na ba vie na biso sans ba point o mama bijou atangi donc mobulu makasi. Donc il faut to yeba nani to ko poussa rapemeni il faut to sala la temps parce que ko sala la tenter eza mobulu ozozo ka ba vie batubi bazwa ba vie ka lokola vie eza yango ya brillant. Non, ça, on a les camoufles, après on a effacé, on a bandé les vies. Non. Le temps passe. Hein? Le temps passe. Donc, le temps où tu l'as, l'amour qui est à jour, monsieur. Bah, tout le monde va y monter. Pourquoi on s'en a le quoi, tu l'as, l'amour qui lobby. Zaka, il y a un bandé là que tu as qui dans le lobby. Le temps, c'est l'équipe. Donc, il faut que ça là. Vraiment, temps, c'est très important. Na vie, na biso. Maman Florence, maman ya, moi si ya papa Almeida. Waouh, oui, maman bijou natala toujours ba statut na yo c'est que au soutenir ngai pe da yebike au talaka ba statut na ya pamba te au partage ba vidéo maman Florence moi si ya papa Almeida na ore maman bijou le bisou na yo maman la biso meje na mboka ya quadrate ba bisou na yo ça fait longtemps joyeux Noël na yo maman la biso Fatouma moi si ya papa Cass na mboka ya ore ba bisou na yo maman na biso Margot moi c'est papa Flori ba bisou na yo maman bijou lobilo sako ça fait longtemps maman na biso Evelyne en tout cas vraiment na ba arène be echivaila maman Evelyne maman bijou lobi ba joyeux Noël na yo ba bisou na yo maman na biso Beya maman Beya vandi na Urt. Donc maman Béa pure serre donc muta irta kala ba bisou na yo et puis ba lo sako na yo mutu mo na obosa na kombo na nzambe na ozwa mitif. Donc c'est bon oyo ba yo ki ba kombo la bango te à la prochaine. Donc c'est ça maman bijou lobi to sale la temps surtout ba di ko sale la ngonga moni ngonga ba aiguwa nako ezala soke c'est leki. Pour le journal et les qui ont sauté au moins que lobby. Surtout comme na 12h55. 12h55 sont les qui comme na 12h56. Ils ont sur 12h55 c'est les qui. Donc c'est la 12h55 on a lobby mais vous allez sous journée les loter. Donc temps est vraiment très important dans ma vie na biso parce que batumi tozo e batte et là on nini oyo toza ko sala. Ce qu'on betika ka calcul bana ya 2000, hein? Bana ya 2000 azana jeune fille nga azamona 1900 azamona 2000 siko 2000 na décembre aoti ko kokisa kala mingi ta kokisa ki 24 ans ce total dit qu'on a 2025 hein dans on a 2025 na décembre kokisa 25 ans donc bozo mona bana ya 2000 ka 2000 ezaki lobby awa mais bas lelande to ça siko bo na 2024 bazana 24 ans.
Donc le temps passe rapide, le temps passe oyo babengaka chinelle. Donc toza vraiment na tenter kolala kolamuka tozo age ezoko pusana batu baza kokufa oyo tozo tikala toleki ba oyo bakufi na eloko moko te sauf kaka eza ngolu, sauf kaka eza grâce. Donc mutu alali lobi na tonga la mukite, mutu abimaki azongi te. Nyonso tout oza komona. Donc temps ezali mabe, il faut tosalela temps. Tosalela temps na biso ndena, tosalela temps na biso nini, tosalela temps na biso mingi na kobanga nzambe. Baloba na lobaki baloba ona mabe ekutamela yote. Tosalela temps ya kobanga nzambe, tozala bato yo ke totika ba vie na biso na maboko ya nzambe, tozala bato yo ke totika ba vie na bana na biso na maboko ya nzambe. Sans oublier lisusu mama Nicole, mama ya Bablemiko na Belgique. Le sac on a yo yangoyo sans oublier lisusu nani tata mosi ya bana Rachel Jimbi ba le sac on a yo yangoyo mama bijo lobi mingi na bato basolo la radanga mais et puis lisusu ni famille Jimbi bino surtout ba joyeux Noël na bino famille mosi bino surtout lisusu ba joyeux Noël na bino. Donc il faut toye ba nani toye ba temps parce que temps oyo yango ndezo permettre mutu soko yebitan ozomona ke oui temps ezo kende na limité na nu kibuzoba. Eza batu mingi ba temps ezo kende mais bazo limité ba buzoba te ki ba buzoba ezo kokola lisusu. Na ebisi bino na lobi mwana ya 2000. Donc lelo oyo asa lisusu mwana mukete baza batu déjà babala ba msusu kutu basi babota ba o bazo kende classe baza na classe net o yanga zo continuer ka ba université ba o baza ya kobala ba msusu akoma ya bana 4 5 nga kutu na ba âge wana zaki na bana soki 3. Donc nani temps vraiment ezo kende bana toboti lobi ya bana bakoli biso ba oyo tifuto yeba eloko nini tozo sala parce que temps eza kokende. Donc la temps eza kokende il faut ko limiter ba buzoba. Eza ya batu mingi tina moya lelo oyo atika katana ye kaka na téléphone kotonga batu atika tana ye ka pona kolanda ba vie privée ya batu. Comment ça? Comment muto ko vanda ka pona kolanda ba vie privée ya batu? Comment? Ça se fait pas. On les a makambo kala makambo ba 1900 et quelques. Ndeto banda kolanda ba vie ya batu, mais internet tamso ezala ha mobulu, téléphone peut tamso ezala ka ba téléphone banda kuwana peut-être. Mais lelo o na kokozo ka téléphone nga o nga mingi mama Jolie na Belgique abaki nga mama Bijou talaka ta musu baninga bazoteka teka ba biloko nga ali mama Bijou nga yo les a domaine nga te nga so na koti na internet na luka na tala ndeni balona apondu na luka na tala ndeni balona dongo na luka na tala ndeni balona ka matungulu ndeni balona ka bondenge oh mama Bijou musala sala parce que nga so na linge loko na yebite na linga ko apprendre. Ndenge nga mona commencer à ba montage na nga tanto ebima bien tanto ebima mabe mais ngai moko na commencer à ba montage na ngai. Donc mama ngala zaka na tananga so na koti internet nazo luka bo nazo luka nga ba biloko o ezala ka bien po nga nazo luka ndenge nini ya ko inverser ndenge ba batu so ba lobarake oui pour réussir na vie ba biloko nini ko sala yango biloko mama Bijou do atalaka na tala ba biloko na moni ça très important. Na tala bilanga ndeni basalaka na ko tala pe banda ko appartement ta msusu louer batu msusu bazana na kina okina rape ko beta na badina ko tala ba appartement na bango comment ndeni boko ko construire ndaku nazo tala ndeni balona ba boko la rambisi nazo tala ndeni balona ba boko la ta sungulu. C'est ça biloko mama Bijou do atalaka tala nganyo surtout na rovana no tala kandi ba boko la rambisi ndeni bambisi wana bazokola ndenge nini ba désavantage nango na ba avantage nango c'est qui mama Bijou a blekisa atana na lekisa atanga na beta masolo mais jamais na kota na page ya mutu azala mutu ba polémique na vanda wana na banda koyoka makamuni ya zolo na ozwa nini ngai olena tala tala ngane ni ngulu abotaka nde nini masango ebimaka nde ba échec nango eza ya wapi ba malamu nango eza wapi saison nini toza kuna na ba saison B na ba saison A so na ba saison nini nyoso tu nazo yeba onka na internet. Kuna so ba lobi na makuta mso traiter les ka combien so ba kosinga habiter na internet na mona kengo ezaki boy. Donc biloko mama Bijou do base ma biloko nga la kota rapenza na internet naza na temps ya ko calculer via mutute tozo so la temps na temps ya kotonga te na ba kutu lisuma kotonga nga na sota yango na temps ya kotonga te na temps ya ko kota na ba polémique ya buzoba te nazo tala biloko oyo kopesa nga eko bakisa nga mutu
natala nga tata musu baninga musu bakomo sala ke bazo sala bandaku na bango ya kote ya koteka somi ba mabele na yazo sala sa bandaku ya koteka basali yango ta musu cité ya bana poto. Ça fait aussi du bien. Ezaka akuna kozwa ka kotelanga moningo asale loko kitoko félicitations na ye moninga yango wana ndi mama Bijou akende na kende na nga kote wana ba kote ya buzoba mama Bijou azaka na tanga wana te nazala na tanga wana te na simba téléphone ka pona banda kotonga intel nazala na tanga wana te na simba téléphone banda tuna ka vina ye na mona ke susu te kende wapi etalinga ite biso to koma koyeba ta musu makambo so mutu abengi yo nde oyebi makambo donc to sale la ta ba age ezo pusana bana mike basi bakoli biso tozali susu bana mikete ezaloza mwana mukie c'est le moment ya ko tala na nutana yo ko sala ta musu ba erreur o ba ya na bino basala kite biso to kutaki batu mingi na poto to kuta batu mingi na poto ezate soku na kucho na poto do yo il faut o sale la ta par rapport ngam tu la yesiko non ozana no mwana mukie yebata kozara na ba distraction te oui moko to sepelaka moko pe okotisi mo esprit moko vandi ozana de concentrer buzo bato tika donc ba kotonga ka bato ezopesa freinage na vie kolukaka koyeba intela sombini ezopesa freinage na vie moye yo za la concentrer na makambu na yo ezate parce que ozo sale la tante sale la tana yo longola ba distraction longola kotonga ka baninga na ba téléphone longola makambu ya mabe longola kokota ka na banini na ba site moko ya buzoba pona koyoka nde bazo fingana longwa parce que ko apprendre yo eloko te salaka na lokola mama Bijou na internet awa eloko nyonso to lingi ko oyeba okoyeba yeba ndeni mutu akoki ko réussir na vie yeba ndeni mutu akoki ko sala pa ya malamu na vie yeba ndeni eloko nini nazo linga na sala après eloko nazo linga na sala na yebi yango te fona banana ndikokota tango biso to ngato sala babilanga na bandezaki na donc na bandeka kokota kotala kandeni baninga basala babilanga na bango jusqu'à maintenant parce que non nazo maîtrise nango te. Donc, toyeba tan, to salaka babiloko ya loyenge te parce que lelo eza ya biso lobi ezali ya nzambe. Kolala kolamuka ezali habitude te âge eza kopusana. To boyi na ngai lobi bana nga baloba mama tu étais en Europe depuis année boye obombi ata eloko te. Neti babiso babijou boy na sali na ngape mingi te na Allemagne après simalango na okoma na ba âge moko marqué lipa Priscille miliki pidore na okomi kotia bana mal à l'aise bana moye basala ba vie na bango malamu ezalité il faut bana bakanisela kayo bango moko ngala senga ka mwana ata eloko te na yebisi bino na liba cadeau ebele na zuna kati ya ndako oyo bango moko na ide na bango moko na ide na bango parce que bayebi ke mama bango azaka kilo ya obwaka eloko mama na bango abwaka ka eloko te eloko na ngala abwaka ngo malamu ekufi soki ekufi te na kobwaka te balobi bon lokola yo obwaka ka eloko te zela to bwaka elo ba décoration et on dit la balko ba bilanga na zong sa on lisusu te nga no ba bengeli ngai bato ba bengeli ngai ba nini oyo ba bengeli ngai bato ba yaka kozwa biloko pona ba bwaka yango ngala koyebisa bango na lobi botika biloko na papa Zéphirin aya kozonga kene na Congo ngala bwaka ka eloko te babi mama o surtout landier donc ba décoration na mususu depuis tozala miketi na lela longola yango na ndako tetika to bwaka nyos mais na tika la kosenga bana eloko te na dérangera bango te na linga petit na suka ezalake mwana moko kutu azata musu na problème moko boye a beti penza pour sa vie maman j'ai besoin de comme ça comme Marc na ngalinga kia bala donc ba senga biso mbongo ebele mais ayeba kike quelque part azala na mama na ye donc ndenge moko pe mwana ozana okomita musu kale na eloko moko boye okoki pe koloba mama na nga magazo nga na ina Kongo mama sela nga virement ya 5000 mama ya bino mama na bango pasale le virement bokei kuna pe bana banda bayaki ti bana bazongi ozui bango en charge ya kolia tout ti bana bazongi elengi ya mokili nde yango wana donc il faut koyeba yango tango zala no mwa na makasi na nzoto olobi te na mekana ko préparer tam susu kibo bange na ngai olena déranger ka bana kwa bana biso batalela biso temps batalelaka biso temps akoya ko baya ko beto likambu moko boyaka na Europe kala osala nini ta omona koloba otiete où okomi koloba ke bana poto bana impoli nzoka bana poto bana impolite e yango nde makambo donc yango mama Bijou lobi to salela temps
totika kotonga tonga batu, totika kozana ba distraction kolandaka ba vie batu parce que ça sert à rien. Qui peut vivre na yo, tala tana yo, tala âge na yo, sokozana no mona muke, c'est le moment ya kobanda ko bongisa avenir na yo tongo koma mukolo o dérangera bana te. Wana ezali point liboso mama besoin lobito tala tana biso. To salela mingi temps parce que jusqu'à maintenant, ils ont la maman muso omona azana 45 ans, azana 50 ans, mazo sala makambo lokola bana mike. O kuta na milie moko ya batu, makambo zo lo bana munokolobi. Mama mukolo be azo lo ba makambo. Papa mukolo be papa zo sa ila tante. Papa zo sa ila tante za bana mike bana bazana bana mikolo na ndako metala papa zo se comporter mabe, maman zo se comporter mabe. So omoni kutu elate lolobi oyo. Jamais kutu na okotika mwana ngaza na 16 ans abima na teni o mais oh maman mukolo mais tala biloko azolata donc to ça la tante to za ba mikolo to za na bana to yeba eloko ni to kosala na eloko ni to kosala te et ça vraiment très important makambo ngabi juta musuna sala ngona 20 ans lelo na sala moti makambo tam sunga biju na sala ata na 18 ans tam su lelo na sala ngote. Donc, toza déjà ba responsable, toye beloko ni to sala na eloko ni to sala te, surtout les kambo ngonga, et ça très important, ndeko zotalanga ta ezali mukuse, Donc, profitez na moi makaso nzamba pesa rabiso, profitez na yango parce que lelo lobby, soki nzamba botoli makasi wana okomota lo lobby o, okomi koloba intel wana simbarakisi. Non, mama bijo lobby to simbarakisi te. Qui s'est à la raté, banganga bango mo ba escroc ya makasi, to simba ki cité kaka patience, to bandaki na 2021, bomoni ndenge boberge na biso ezala ki bato ba critica ti ba lemba, to koma ki na 2022, bomola ki mo évolution, to koma ki na 2023, bomola ki mo évolution, ngala tiaka eloko nyoso tu na moma na ngweza la ya mabeza la ya malamu na tiaka. Pona kopesa baninga ka makasi to komi na 2024 bo moni évolution nango so pe nzamba lingi na 2025 bo mona lisusu évolution nango da sima kuna ndenge tozo sala ba étage donc to tambola malembe likambo ki sezala raté soko komo kanisela moninga osimba ki siseke yo moko zo kokate nganga pesa mutu chance te mutu apesa mutu chance mayele ezanzambe. Mais voilà to longue na likambo ya temps siko mama bijwa lobinini to yeba eloko nini lisusu to kosala o ezali ti troisième point mama bijwa zo lobela ezali discipline. Oui, troisième point otozo solo la ezali mama bijwa na koloba eza discipline. Donc discipline eza na kati ya famille eza très important. Discipline eza na kati ya ba misala tozo sala eza très important. Discipline, la vie à moutouye moko c'est très important. Il faut tous la kaba discipliner. Yo maman la kati ndaku ozana bana yo moko il faut ozala exemplaire ozala discipliner parce que yo so ozali discipliner te moyen ya ko pesa bana na éducation malamu ekozala te. Na misala to salaka yo moko il faut yo moko patronne. Yo il faut ozala ka discipliner parce que so ko za discipliner te gérant ko sakana na yo moko il faut zalaka discipliné na makambu nyo surtout il faut kokoti saka discipline soko lingi eloko il faut kokoti saka discipline pona o réussir biso ba mama bijou oyo ngana za vraiment discipliné makasi naza discipliné na ebisimo ki na boka ke eloko te na linga ko tout so eloko na nge bébité na boka pourquoi mais parce que naza na mo ba discipline nga na yeba kata msu makambo na salaka eleka nga mutu makambo na salaka za ba projet ba mbongo ebele pourquoi na kele ko sala ba lo yenge moko boyo ezanga mutu na makolo parce que nazo ko kanga moko te tika na za la discipliné na makambo ya mbongo na ngai mingi na tia na liaka bien donc kolata bien c'est-à-dire na tambola mutakala te natambola rabilamba oyo ezali nango ya ba 5000 te mais elamba nango so na lati yango na nzoto ebongi nango ezali za moins cher na oyebi nde ninga mo na classer bilamba nanga neti siko na lati nanga bilamba ba père Noël na vandi nanda parce que le journal le 26 na bimi nanga te na osela bino mission kana teni nanga na zaki nango na tongo donc na liaka bien na lataka bien nini lisusu ba nanga ba liaka bien ba nanga ba lataka bien et puis c'est fini. Mais ba folie mususu ezala kezala mwana mwasi mususu soki a tie silté a otambola te non ngana tiaka sili rare ba silo ko bamba kutu na koka ngote
Naza ba sile na ba plastique ba sile belé tala bani na koka ko bambango te. Mais ba sile ezaki ki faut que na salon de coiffure na ke de kotia si eza mona mwasi mususu ba chaque mois manzaka na ye ekutaka autant sili na ye autant suki na ye autant mais azana mbongo te. Au monde ya sali bongo la fin du mois le 15 ani na mbongo te ani ne lo côté. Au monde ye na salon de coiffure kasi ki nanda kuneta msasa na mois 10 000 ani lo côté mais aza discipliné te azana mbongo te mais azana ba folie moko oyo eza ya yete eza ya niveau na yete pona ala akopa zwa msusu sac ifuka sac eza ya cher aza discipliné te azana eloko te azana nani azali na azata na place ya kotia mutu ya malonga te mais azosala ba folie moko oyo ekokani na yete parce que ba folie ezala na ba limite folie oyo ta msusu nga mama bijou na kosala mutu msusu akoka kosala yango te. Donc folie autant musu mutu musu akoka kosala yango ngata musu na akoka kosala yango te tozala ka discipline soko lingi eloko il faut kokotisa discipline po eloko na o esimba ndenge tozala kana ba auberge boy ngamoko na koki kokende teke na keibo e gérante na ngamona ki mama bijou azola lisa bato fele mama bijou atondisi ndako lokola wenze tango ngape na kokende yepa otondisa pe ndako lokola wenze nazaka discipline ata soki na kitiki na vandaka na ngaka kabongo na kangi maboko nazotala lisala na ndenge nini eza kokende na yebi nazana bayebi ke awa lokola azali azaka na ye mutu azana ye mutu ya bambiansi te naza mutu moko te ke il faut bomona ranga na chetemba na mutu moko te ke il faut bomona ranga na ba inter parce que ba inter ba memilingi ba nani nyonso tout oye na kota na nyonso tout na yebi na eloko moko asiki changer te. Donc naza discipliné donc na yebi eloko nini nazo sala na bilanga na koti sa discipline na ba musala auberge na koti sa discipline na o musala ba boutique na koti sa discipline na vie ya bana na na kati ya ndako na koti sa discipline na lobaki oui lokola ngala papa na bango to sala lisusu te kati ya ndako na nga ba otikala omona ba pantalon ya mibali te na koti sa discipline parce que naza na ba jeune garçon parce que naza na ba jeune fille na éducation à bana swinga mo na sali boete bana nga ba osala swinga mo na za muta na za poubelle bana nga ya basi ba ya comme poubelle un jour tango zo pese conseil à lobibongo yo moko na sala mo ba discipline na nga na ndako na nga mutu bo batu bo non ba va et vient tam susu ya ba pantalon ba tata e ko tika la kozala te. Donc discipline est très important tango yo moko zo pesa mwana toli azomona ki maman na biso azali exemplaire maman na biso azakana discipline et ça vraiment très important to beka kozana ba discipline ba vie na biso eza na mwasi muso tika la femme seule mais pas na yo okomo mona ki lokona za femme seule il faut na déborder ozolinga ba voisin ozolinga soki ba nani na ba marié mususu ba linga ba voisin oza vraiment oza na discipline na vie na oti maman biso no bito za la discipliné ozana besoin ya sala eloko makoki eza mingi te zala discipline doser na ba dépense na yo doser na sala o eza très important parce que libumu ezaka très important sala na o ezali très important pour na yo ba biloko mususu ba mbiasi tamso ya makasi diminuer so la taka tamso biloko cher kota na tamso na bazara na ba H&M mona pe body mo mususu tamso 19 € ya bien o latina yo zala discipliné. Yebelo konini olingi c'est très important toza la discipline na vie na biso ndenge toza na bana il faut biso moko toza la kaba exemplaire mama bijolo kona sengi bino to kotisa penza discipline na vie na biso to mona ki ekosimba oyo mususu point mususu ya 4e point ezali persévérance soki na lobi mo wana parce que ngai soki na persévéraka te jusqu'à maintenant mais ta mususu nazalaka na ba échec na bandai ko sala biloko sala tam susu o sali ba taxi na kita seri moko na de taxi na jeep et kende na échec ba biloko nyonso tout ba taxi ba pas même 2 mois 3 mois 207 ba matisi yango tam susu na mabanga koto a taxi chauffeur taxi na yibi na ba taxi e komi ya kokanga e komi ya kotiaka e ba nosi na ba Facebook mikolo nyonso
to meka babiloko mais tozala toujours kana préféré na tozoza naza toujours kaka na persévérance naza ka toujours na molende na yebi ki avec la foi ekosimba tozaka ko persévérer soko linge loko na yo kotika ekweya te soko linge loko na yo il faut obundaka po na eloko na yo esimba biso ba critiquer biso na ba maison de passage mama bijo lobi waya nga na zwaka échec te bino bozo critiquer nga po boyebi vision na nga te bino bozo critiquer nga po bomoni ndako na esili na kati me liboso no na bongisi te nazo tambola nango malembe nga naza na persévérance que un jour eloko na ngai kokoma wow bo critiquer te nga etalinga te persévérance molende nazo kendeka bango bazoloba nga nazo salaka tozalaka na ba persévérance tozalaka na molende olinge eloko na yo molende mwana classe avant asilisa ba classe bazalaka na persévérance bazalaka na molende ayebi kende na nazokende classe mais na aussi sa université nanga université obligé il faut na sa université nanga obligé na si sa classe nanga pona zwa musala ya malamu tozala na ba persévérance tozalaka molende na eloko oyo yo lingi tia molende okomona loboko ya Nzambe eko zala likolo na yo mama bijo alobi soki biso ba kozalaka molende te persévérance oyo so nga nazaki nango te beta mosusu nazoloba naza o nga naza te parce que nde naza boye nakoki kozanga na ngai ba million mais moi 100 moi 200 ezangaka te parce que pona nini pona nazaka persévérer naza na persévérance na kati ya musala nanga nazali o babenga ngo na indéterminé ne loko moko boye na biti na kokoma nanu na komité mais na kokoma donc molende penza foi naza nango lisusu nini point oyo na bengi point oyo lisusu c'est très important koyeba nini olingi mama bijo lobi yango le chose très important bandeko nanga na sina sele bino ba émission ya boye mbala ebele il faut toyeba eloko nini olingi na mokili faut yeba eloko nini olingi mais c'est très important obanda ekotanga ba classe nga banda tanga mwana nga moko ya mwasi azaki penza sisi université mais tellement lokola ya linga ka kosala azala kaka ingénieur ya architecte tango asilisaki université abandi musala moko boye pe azupe ya ba diplôme nyonso tu fala zwa neti penza licencié mais mwana lobi no ekoki te nga tellement nalingaka nalingi nazala kaka architecte nalingi kaka nasala eloko otika nazongi la classe donc il faut koyeba eloko nini oyo yo lingi nga mama biju nayeba eloko nalingi nalobi ke nalingi boye nalingi ti nakokisa ta mosusu ba age boye il faut namona boye donc nayebi eloko nini nalingi toyebaka eloko oyo yo lingi parce que soki oyebi eloko oyo yo lingi eko faciliter yo na commerce donc na uti koyebisa bino na lobi to sale la temps batana biso mingi to sale la mpona makambo ya bien oyo ko kozala bien pona biso ndenge moko pe to keye lisusu ya koyeba eloko nini oyo lingi ngai na yeba ki ko monter eloko te na linga ra chaîne na ngai ya YouTube na biba dépense obenga ka mutu motela kanga sala kanga boye tamsu pesa epe mbongo pezali o pesa tamsu montelo eloko 2 jours une semaine cameraman na na Congo ko beti soko tout tamsu 1 mois ozwaka image te donc na bibo lokwa na linga ya YouTube na ngatika ninga mona ndo sala ka ba montage na ndengwana malembe donc eloko eza important kaka message ezokoma na linga ki YouTube na ngai yango ngamona isala makasi na banda ko monter ba biloko na ngai ndenge moko pe lisusu ta linga bo berge na ngai yango wana na sala makasi ke se mutu akei donc azala à l'aise déclaration ezala te bozana problème maïté bozana problème courante na yebi loko nini o nga na lingi parce que na linga auberge nanga et marchera toujours wow ndenge mo peka musala ya bilanga na yebi loko nazo sala donc il faut ko yeba eloko lingi na yeba ki musala ya bilanga te na yebi sibilo nini na linga na kota nanga kaka kotala bandeko oyo balakisaka ndenge nini balona ka pondu ndenge nini balona nani patate douce ndenge nini balona ka soki solo balona aubergine balona ni parce que nous avons besoin d'apprendre ce que yebi eloko lingi te ça eza passe parce que bato babanda ko kosa yo na yebi sa rabino na biso mutu za na salon de coiffure yo linga za la meilleure yeba ko kosa la suki koleka bango omone ko simba nga nazali na sala groupe na nga ya WhatsApp ya ba travailleurs na nga mais atana calcul ba hotel matin parce que na yebi loko na lingi okokosa nga na calcul te d'abord nga na sala commercial okokosa nga na calcul te
soko kosinga na okangi oka côté wana donc na yebi eloko oyo nga na lingi yango nazalaka toujours meilleur nga mo na sala ba réservation nga mo na sala kaboye na yebi eloko na lingi donc na mi pesa na eloko na lingi lokola na yebi eloko na lingi il faut nazwa toujours récite ya malamu parce que na yebi eloko oyo nga na lingi yo mutu mobimba oyebi na okobeta balete mais olingi kaka okende kobeta bale na équipe moko ya monene oyebi na okobeta bale te omoni te oyokisa batu soni donc toyeba eloko oyo lingi soko oyebi eloko oyo lingi ubi oza na posa osala eloko moko boye oyebi yango te il faut ko apprendre c'est très important sala na lokola mama bijou na kota kana ba YouTube oyekola neni basala ka bilanga sala na lokola mama bijou kotala kata mususu ba image ya ba flat ya baninga sala na lokola mama bijou yeba eloko lingi et puis côté la yango côté sila yango esprit au mona okokoma kaka meilleur to yeba eloko to lingi na vie c'est très important soko zo sala eloko ka wenze o sala eloko ka wenze oyeba eloko lingi te okena échec yo mutu mobimba ozata msusu na auberge ou bien ba appartement na Congo mais oyebi te ndenge nini ta msusu basala ka calcul ozala batu bazo salela o musala na Congo kuna oza kutu na problème à calcul kutu oyebi ko calculer te siba ko kosa yo tozala la mutu msusu akoti babandi ko peso mbongo ya par jour oza ata msusu na ba faire moi ba minene boye donc oyebi na kutu pona ko komata lingala pamba oyebi te français pamba kutu lingala kutu oyebi te bongo français oyeba mkoloni soki d'abord ozo sala musala oza na problème tam susu ya biki ya makasi oza na problème makasi donc il faut nyo surtout quoi apprendre so oza na besoin o sala eloko na et marcher malamu il faut quoi apprendre il faut ko longola ba distraction zala yekola eloko lingi o mona ekosimba donc il faut to yeba eloko nini to lingi il faut to yekola biloko oyo to lingi bona to zwa ka réussite ya malamu po na biso ya suka ezali ko yeba nani oyo okoki kopusa ye pembeni c'est très important muninga nyonso to aza ya kopusa ye pembeni te ezala baninga musu bazali ba porter malheur ya ba vie na biso ezala baninga musu bazali donc ozalaki na yo bien okomi na ye omona makambo ekomili kukuma échec na échec parce que tozala ndenge moko te biso surtout nzamba pambola biso ndenge moko te ezala mutu mususu yango na betela bino lisolo na bi ba escalier zaka ya kokokana te tozaka na ba escalier to bandi soki na 100 niveau ti to komi na escalier ya suka soki nzamba sala yo glace ozata na 10e okomi kuna na santé kumisa nzambe parce que leki 9 donc okoya kozala ozali na niveau moko ya likolo mutu mususu pa kokoza azana na niveau ya likolo yozo mona yebo mazana ye mutu ba malchance o tambola na yebo nzoka biloko na ye nyoso tu biloko na otu ekufi ezala batu mususu susu ba kende na bango ba simba ba moto na bango ozala yozo tambola na ye nzoka ya benzio étoile na nyoso ayibio étoile na nyoso to akomi ko travailler nango donc yeba nani oyo ko tambola na ye eza vraiment très important eza ba ninga mususu bazana ka pona ko freiner ba ninga eza ba ninga mususu kokozala na ye jamais pesa yo conseil ya malamu eza ba ninga mususu jamais otuna ye conseil et puis pesa yo courage ça aussi eza et participer à la vie na biso ya commerce okokozala muninga mususu ebise obike nazo sala babi oui ma bijou meka ekosimba yo soko tuniye aloba no kaka o te eko simba te ba flat ezebele e ba tu basala bilanga balemba boye komeka na okutu te esprit kaka ya ko jamais donc ya ba négative azaka na ba négativité positif na vie na ezate muninga wana alika ko etufe yo akolinga te amona yo ta mususu o mata soka bandi ko mona obandi ko mata ye motema na ye evimbi azoluka ndenge nini akoyi ko sala pona alongola oba espoir oyo zana mo okoza ozwi mwasi moko boye mwasi wana porte malheur makambo surtout sala na mokili esimba kate nzoka mwasi wana azana milakelo ya mabe balakela na famille na bango ozwi mobali mususu mata kate mobali wana banda bovanda na yo kaka ozaka na esprit kaka ya dépense yo ato sele loko ezalaka na ba échec
vanda na soso là. Au moins après 2 ans 3 ans tam subo boya ni na yona pou o mati. Yangwana toyeba nani nani to ko vanda na ye eza vraiment très important surtout na ba vie ya ba camaraderie ya ba camarade. Yango il faut que ça la très attention mutu nyoso to aza mutu opousse ye pembeni na yote eza na mutu mususu tika ya mona ka yona musika tika ya banga ka yona musika ko pousse ye pembeni te parce que so ko pousse ye pembeni asili somo na yo ata kuta linga finga ote me exe o pousse ye pembeni na bandi ko yeba ndeni osika ka neni oliaka omona akomo mona neti bokukani nzoka to kokani te yeba nani nana de kopusa ye pembeni na yo eza vraiment très important surtout bandaku eza bandaku ya bana kozwa ka mutu nyoso tute ko kotisa ke na ndaku facile bandaku ya bana eza la rapporte toujours ya kokangama to solo la libanda me na kati ndaku nanga stop parce que ndaku ebombaka ba esprit na biso mutu nyoso tute to za mutu ko kotisa na bandaku biso to zaka na ba vie wana bandaku polele tout pa chaque jour to na mupa ya malamu na mupa ya mabe oyeba te donc to vivre ka na vie ya bongo nzambe ka mutu abatela longtemps ndaku kaka polele ndaku za ka lokola wenze to yeba nani nana to ko poussa la pembeni na biso e ko sala pe pa e sala rapé biso bien pona ko mata osala ope bien pona oyeba niveau nini oyo ozali na yango et puis to sala lisusu makasi kozala na bato ba leki biso c'est très important mutu nyonso to aza mutu okoza na mutu moko yo leki ye me apesa ka yo ba idée aza très important na vie na yo aza wana pona ko soutenir yo c'est très important ndenge moko pe lisusu ozala mwa niveau moko ya likolo lukaka ta batu pe o baza pe na niveau na yo ça fait aussi du bien excusez ça fait aussi du bien yango balobaka mutu ambongo azaraka camarade ya batu ambongo c'est ça parce que yena arokende kuna zo solo na mutu moko boye ta mususu solo na mutu ya sala ta musu conteneur moko akuta ina mutu mo asala des conteneurs yeba oloba oh nzambi pasunga nga pela kuma na des conteneurs mama bijunga na lobara to envia ka batute mais ce ezalelo ko zaka important non to envia ka batu na ndenge ya malamu ko linga dete ko koma mutu wana c'est très wana zaka très dangereux parce que yebi ndenge ya zwakate yebi ndenge ya sala ba conteneur na été mais na koki ko envier yo na ndenge ya bien na lobi en tout cas nga na osala demi conteneur nzambe soki asungi nga pena koma na conteneur mobimba ya sala ndenge nini pona asala de ni wandi ko tala ka te yebi loko nini ngo ya te kaka c'est très important parce que tozwa kama ele pa ya baninga tozwa kama ele pa ya batu tozwa kama ele pa ya mutu tozwa ma ele pa ya nyamate mais na ndenge ya concurrence te na ndenge te ke il faut na koma ye wana ndeza kama be wana ko ya kosimba kisi. Mais il faut to linga pe ko zala na bato ba leki biso c'est très important za na otam suna mama bijou oya oyiba mama bijou ata mayela ata mwa mukie solo la na otam suna mama bijou pe ogi a partir pe tam susu ya mama bijou ogi ko zota mwa mayele na tambula pe na ba camarade ebele na vie mais na za na ba camarade mususu oyo pe tam susu jusqu'à maintenant na yeba ke grâce à camarade wana na yeba ke lokobo. C'est très important. Mais quand on a un camarade qui m'a 2 ans, 3 ans, on voit rien. On voit rien comme un doum le cola yé. On voit penza et le côté. Écoute, yende muta bénéficiaire kaka na yo bénéficiaire na été ya bénéficiaire kaka na yo mais tina ki kamandira ngozani. On peut ça rappeler après ça on peut jamais conseiller à malam. On voit penza et le côté quoi. Si ki camarade kufa ozupe loko to le kisi kata na oka bongo après tant bo bebani tant bo dani botikani ole botika na ndenga bien problème ici problème alukelo lisusu ba conflit na bato bon skoti na nini ozana ba camarade to zalaka to eba nani to tambola naye nani akoki comporter implice na vie c'est très important au mama bijou d'or alobi linga pesa na ba camarade moko yo amona ka loin camarade moko a visa loin. C'est très important. Camarade doit viser loin te azana pona ko porter yo soutien, azana pona ko porter yo implice na vie, c'est très important aussi parce que ngana ko goza na mutu wana ozomona ke na yebi ke lelo ya butu ya mo so na bengi ye na likambu ya hotelema. C'est très important na vie to komo tambola na moi profit.
sans profit en tout cas mon boulot. Sans profit masula inutile na téléphone na kenango wapi. Masula inutile na téléphone na kenango wapi. Yaka na nubenga nga yebisama mama Bijou na no ko machine te yaka na simba auto ke de Chine. Tam suna ko sepela. Pesa muninga conseil ya malamu. Lakisa muninga ke oui na lakisa bandeko mingi ndeni bakanga ba carton. Ya bosi bozwa po pambwa ba. Na lakingala ngala boya kate ko lakisa muninga ke oui te soto sombi poudre o ete kama na lakisa kananga. Lakisa muninga pesa muninga moi pas na vie. Soki aza reconnaissant à revendre le grâce ya Bijou nde na yeba ki batinda carton na Congo. C'est très important. Ce qui parle lobité mais yemo na kati ya mutema na ye ayebi ayekola kokanga carton pona nani. Toyeba nelo toyeba nani tokuna kotambola na ye pembeni na kolinga kozwa muninga moko te pona ya ko memelanga malheur na vie na kolinga muninga moko te pona ya ko memelanga ngai ba problème ya ba lobaki basala ki be nazala na tanga na te na kolinga muninga moko te lelo nazana ye pona lobby ovandi na ye lelo okamwa makambo nyoso ezaki na ndako na lobby ebimi libanda na keno wapi. Na kozala na olinga te nazana camarade moko boye na vandi betozo sola na nzoka aza ko enregistrer ngai lobi lobo oyoka ba voice ebimi na kena wapi. Na olinga te ke na ozana camarade mususu za soko bengi akoti si troisième personne ayo kama solo na bino na kena camarade boye wapi. Il faut yeba nani na nani oboko yiko tambola parce que mokili ko eza mokili ekoma trop matata yeba nano ko yiko poussa na ye pembe parce que ami to lobi to ko lobaki ami ya lelo yende azali ennemi ya lobi. Mutu soka poussa ni pembeni na yende mutu okoma ennemi na yo. Mutu soka poussa e pembeni te c'est très vraiment rare. Pota msubozo na problème. Ka ba tout poussa ba pembeni na biso ka ba ondi ba lukela biso problème lobi. Yeba nani to kotambola na ye 2025. Tika camarade nyoso to apporta ka o elo côté. Donc ça sert à rien. Ba lobi lambalia na koyate. Koyapete parce que tika ko contribuer na vie na ngate na mboni yo pianga po yolia. Lobi eza ya nzambe mais à partir ya sikoyo banda kotala camarade na zarana ya porta ngani. Tala na lobi camarade so na zana eto solo line lobi makambo so bi mali banda pourquoi ozana camarade? Makambo nda kuno nyoso tu ezala libanda. Ay tala rango libanda ozana camarade mais pourquoi? Camarade yango kutu so ozana ya to ozana problème ya mbongo ko aider on le côté pourquoi ozana mutawo apporta ko rien ozana ka pona ya memela ko ka masula batu poni ozana na amemela ko ka Bijou asala ki be Bijou mona ki ba video ya Bijou te ya lobi bazongi se ya video ya Bijou tindela mutu lien na nga bakisela nga vie problème ezana ngote Nicolas zo voyager te etali bino te Nicolas voyager mingi ya bino nini toye ba nani batu mingi ba ope basa ba trouble fête bazana pona ko akazala yo kanzo zala naye okanisita msusu yende mutu abomba ka yonzo ka bomba ka ote aza mutu moka mutu ba désordre abimisa makamu na libanda nini lisusu malamu nazala sel ke nazala na camarade malamu nazala sel ke nazala malamu soki na nani place mo moni kezo simba te zala yo moko. Donc, et ça vraiment très important to yeba nani to ko poussa pembeni na biso parce que ba ami ya lelo ba ngondi ba koma abidemi ya lobby. Donc c'est to tia na mutu na biso to zala biso na tina ba camarade te soko linginga na ki camarade diri pa ba lobby mutu avzala ye mon côté il faut makila nzoto tutana parce que nga lo baso makila nzoto tutani to kokanonga te pona zala na mutu buzoba te. O muna ngata msusu une semaine na bengi na ngayo te parce que nazo mona so na bengi yote lobi elingi ko lobateke na yeb na boyi yo benini non trop de problèmes naza nga moko chargé so kanisi ka kina oza kamada Bijou poto vanda to banda ko sekara ba to ko fingera ba to tika la ko zwanga te nga so ko bengi nga na yebiso na lobi na obeta na no calcul o bengi nga na yebiso na lobi to kita na Congo to ko sala tabilango na ko proposer au bongo to ko fa na tam na faire mata une semaine
toyeba nana totambola na bango na vie na biso eza très important parce que ça na ba mutu muso totambola na ye donc aza wana mpona kodétruire yo bapoison mpe ekomi nango ebele moto akoboma yo kaka moto akopusala pembeni na yo moto akoboma yo kaka membre ya famille na yo moto akoboma yo kaka camarade na yo opire yo yini moto akoboma yo ki jalousie ezoboma batu moto yoki loka moto ya mabe ya pamba ye mpe so asali na ye makasi ta moso akokwa osala na ye eloko yango me ayoki loka moto ya mabe soki akoki yo na kindoki te alandi yo na moyo aki kotiela yo poison soki ta mosu aza na misala mabe azokofrenaka misala na yo parce que ayebaka yo bien avant moto aloka il faut ayebo bien yango wana mama Bijou apesi conseil yeba na ye nani otambolaka na ye tokokota 2025 buzoba oyo osalaki ya bato mo baportaki eloko te na 2024 na 2025 kosala yango te toza na besoin tosala ata mwa progrès ya mokie na 2025 yango wana il faut to respecter mwa biloko mama Bijou d'or alobi oyo omona makambo tokosala ekosimba nango parce que mutu moko te na mokili ayaka kotika moninga sauf que malembe mbango nde pema nde mama Bijou d'or alobi oyo okima mbango mokangami panzi tambola na malembe okoma na yo towelelaka na biso mokili te parce que ya vanité de vanité lelo kokosala mbango ozwi na tension ozwi malade okufi otiki biloko yango tambola na malembe tokokoma na kimongo balobaka ikoke lokendo donc malembe tokokoma wana ezalaki losako ya papa na biso abandaki koloba yango abandaki mpe koloba na elaka onzakumba donc nyonso tu na maboko ya nzambe donc ikoki eloko ndese ngai abandaki koloba ata fo bimama c'est-à-dire botika nga na tutana donc so na tutani te bopekisa nga te wana sikoyo ezala losako na ngai Bijou losako ata fo bimana donc c'est-à-dire botika nga nakende kotutana wana c'est ça oyo mosusu mpe ezalaka losako elaka onzakomba nyonso tu na nzambe losako ikoke lokendo donc malembe tokokoma nalingi bino mingi atuka bozala toujours na Bidor TV bozala jamais de si mama Bijou alobi masolo ya boye baconseil ya boye ozwi yango wapi soki Bidor TV te botala ba publicité ya maison de passage na biso lingo ke de kin adresse ezalaka kaka moko na matonge na Iribu A37 toza na ba auberge oyo nde tozoba olelo eza plein donc auberge na biso ezaka à partir ya $15 osala séjour ya kitoko chambre na $15 ezaka nasalela yango mingi promotion quoi parce que yango mpenza erataka te eza lit de 2 personnes eza na toilette debout ya bien ata boza couple bovanda bien eza na télévision eza na télévision eza na frigo eza climatisé cuisine yango eza cuisine commun baluki kuna na simomo na cuisine eza na nyonso na micro-ondes oyamba bapayano na balcon soit oyamba bapayano na se esika tosala veranda mwa restaurant ya malewa ezalaka kuna wana ba chambre oyo ya $15 so ipo ye kowumela ya $15 wana akitaka na ye à part wana toza sur na chambre salon cuisine wana eza ba VIP soki oye kowumela moko wana ya 40 kobanga te kitaka mosusu eza ya 35 eza donc appartement ezali appartement tobenga yango appartement numéro 6 aza na entrée na ye moko porte na ye moko so oye kowumela eza chambre salon cuisine modèle ekitaka wana eza masolo privé donc mama Bijou alobi kobanga na yo baprix te biso nde makambo biso nde mosala auberge eza kaka moko na Congo wana eza auberge Bijou d'or na matongi na Iribu A37 mama Bijou alobi benga ngo sala réservation ya place na ya kolala okosala séjour na ya kitoko mingi tozala plein yango wana sala ya bosala mingi ba réservation mama Bijou alobi réservation nde makambo donc nalingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV bokozala jamais de si mama Bijou alobi nde musala biso topesaka na biso conseil soko s'abonner te s'abonner na Bidor TV tala ba publicité na biso et puis soko lingo ke de congé benga mama Bijou sala réservation na ya
place na oya kolala kozala jamais desi mama bijou alobi bo partager ba vidéo oyo tokutani peut-être les 30 ou bien dans la 2025 na ebandeli mama bijou koya lisusu kosala émission moko pona kosolola to sala babila na biso ya 2024 ndenge nini elekaki nazana kondima na mwa ta o to tikali 2024 ekosilela yo malamu ekosilela nga malamu nzambe abatela biso ane esila parce que etikali pembeni etikali na ba jour mukie tokota 2025 malamu donc mama bijou lobi mingi kotika ravi na biso na maboko ya nzambe ba na biso na maboko ya nzambe parce que nzambe nde makambo donc botala ba publicité na biso pour tokutani mbala sima bye bauta ba poto blog donc ezawa ah tozana yonso bala medo sepela kala matonge hôtel mama bijou to sepela mama bijou tana ba idea malamu tosa makambo kitoko batamine bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazala te toza kimia wakande bozomona eza pa mwa ya poto tika dedika mama bijou toyambaka bato minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te ate su boutique ate boutique nyonso komuka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyo okolala kitoko muka eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoze pa mama bijou pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe tema na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya
auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharge telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala motu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na numero wana
Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger et pas la biso de musala. Donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci.